banner, mais tu as vu déjà que ce sont les troubadours, Simana Bango, Bazana Batute. Merci pour le courage, il y a une vérité boye, vérité oyo, et yo kanatena Kinshasa pour battre baye bayango. Merci, mais donc c'est un maloba. Na ebite mama igete soko siliko zonga soko zana moya ko bakisa wana likolo. Mama igete siliko za micro na yo parce que vous allez connecter na ligne awa. Soko zali connecter question ngana ko poser sur base ya manipulation ya ba vidéo oyo ba clip oyo na moni ba siliko bamba bamba na site ya INC parti politique oyo ya Kamere on a prouvé que voilà comment ba parti politique est ko ça dépasse. Il faut voir que Combo ya mutu ça dit aussi quelque chose. Combo ya parti politique ça dit aussi quelque chose. Immédiatement tango bana Congo bazali ko luka union ya ba parti politique et pona ko bunisa parti moko suite ya élection à tour unique. Voilà plan comme ko bota mapamba te union nationale elingo baete na tango batinyo so bazali ko pesa lilo bana bango na tango ba parti politique ba président o basangana ki pona ko bana ko binisa Combo ya union bisonyo so ko sala union bundisa nzoko moko union déplace na ye lokola parti politique ne pezali ofunda union nationale nde akati kati ba clip wana na place ba binise komba union to potera mukonzi mo pa bate Kamere ye paza ko tambora ye paza ko vanda ye pe paza ko ndenga olobiete ba clip oyo ya tata mususu na avanda ki ate parti ne bakangi ba photo me wana kutuna ba photo me oyo soko za expert na ba biloko ba media te ko yeba ko collectionner film oyo ba gangster ya Union Nationale Congolaise basalite déjà ko funda ete papa mbele na papa projet na puye bio likambo lobi ete bazeli tanga ke ko visiter caméra ezali wana tamba kutali bango na pa change secret na yebi na te wapi ngo bazali ki a profiter ko zo section wana et puis ayebisi na technicien ya audio visuel ete tango bakoloba ete biso nyonso to mutu moka to bia iba chip chop na bango wana ya nini il faut mutama dala a vous l'entendre ko Roger Kachama eza biso nyonso papa za mwana tangu nani Vital Kamerhe a tenu au monde à Papa Tshisekedi, je pense que même Tshisekedi a dit ça. Il était venu, même Félix Tshisekedi dans le bac en haut, dans l'intervention, il était venu voir Tshisekedi, mais Mutukoya comment on a Mutu, cela n'est pas dit que Mutuana offert adhérer na parti na yo ou bien une tout ça. Au voyant la proposition na yo, ngana voyez pas na yo Papa Zamwana, na yo na bi Papa Zamwana na yo botala peut sur la makambo boy. Mais makambo ngana ya kosola na yo elobite koza na corps na ngai. Donc ce qui veut dire que eza aussi signifier eloko moko te. Omoni lelo ngana ko epso eloko moko oyo na batu nyonso yo tangi wana po oyeba. Omoni biso ba Congolais tozala bato basala na mobutu ba mitema mabe. Bato basala na mobutu bango nyonso tu oyo tozomona mona wana baza mitema mabe. Parce que na ndenge bango to yebeli bango bazaka na mobutu na kobanga te na somo te bakoboma bakoki jamais kondima ba travailler na Vital Kamerhe ou bien va travailler na nani comment bazala travailler na bazala na nani oyo Hippolyte Kanam. Mais na moment oyo nde bazaki bato moko bakoko pesa position mingi ba côté Mopanzi à Tshisekedi. Pour ba yebi bien, c'est un fils du pays. Parce que Batumoko, ba yebi bien très bien. La personne de Tshisekedi à l'état tant ou même Mokonzi na bango, Mobutu azana na pouvoir. Ba yebi au moment où Mobutu azalité, quand même ba yebi lit à Tshisekedi. Ba ko zala bango nyoso ba ko pesa ba candidature te. Ba to bazala ba parti politique o nyoso to moni ya Mobutu wana. Pona Sony bakoupe cette candidature T. Tous à la batou, tous à la vraiment logique. Nous trouvons par exemple Papa Kamanda sera petite candidature que Tshisekedi dans un pandibou. Il y a Acha Libaya na Tshisekedi. Aux hommes déjà d'office a déjà rayé. Aussi mbaté. Papa ba face à tout le monde bangouane. Bazali belwana, même moi ça mon diak. Bazali batu oyo ba comprenant lit il y a Papa Tshisekedi depuis longtemps. Nazoloba dans tant que pas que Moutou a eu de pèse, je ne suis pas Moutou a eu de pèse, mais Nazol Tala aux réalité.
na moment oyo bango nyonso Roger sikoyo lobi nini concernant bamilulu oyo bakangisi baclip oyo mpona représenter na population mais nga nayebisi yo na répondre yo awa ke bandeko oyo basili kojoindre nalobi baimage oyo batomoni wana basala nini baparti politique oyo bamonani ete baprésident bango nyonso ozoyokana bien te papa za mwana allo papa za mwana ozoyokana bien te allo ah ok nalobi boye ndeko Isaac oza koyokanga kuna ozoyokana mais oza un peu loin ndeko Isaac mpe oza koyokanga ite parce nga naza koyoka bino ndeko Isaac on dirait déplacé mais nga nazoyoka yo papa za mwana vidéo na totali vidéo loba yo muzamba loba vidéo totali vidéo wana ce qui est allé du montage on peut le voir facilement mais ozomona maloba même oyo bango moko ba représenter ya ba parti wana bazoloba ndenge na visite ya Vital Kamerhe donc ça dit moi je ne vois pas de ce qui est comme montage wana ou bien tout ça mais vidéo wana ezoloba te que Vital Kamerhe azui monopole soki ndenge nini non ezali je ne sais pas mais ezana pona ngai ezana impact moko te ezana impact moko te il faut nous d'abord c'est une personne qui est allée solliciter ba parti mosusu pour basolola pour na mambo opposition voilà donc c'est ça tokoloba te que ndenge balakisi na ba vidéo wana c'est-à-dire asombi bango nyonso tout non c'est faux ça donc c'est-à-dire montage wana nga na moni yango te na mais nazo na yoki soko moni montage te zongela biso tango kena kotala montage wana pona to distraire ba oyo to landa te parce que kokobosa na te émission oyo ezali mukila ya mutu oyo ya nyoka tokata kilobi na masolo na CNCT epa ndeko desfe diana place batu nyonso ya diaspora na kotaki na ligne to kondana ki papa Nensemi Mabiala pour avoir joint l'équipe de l'Union nationale congolaise de place wana ebandaki pe ensuite pona information na yo likambo oyo ezaka ko tourner na website ya nini ya Vital Kamerhe te mais ezali pe ko lekana na ba média ebele ba lobeli yango pour dire que nani Vital Kamerhe vient d'attraper un gros poisson na nini na adhération ya ba parti politique entre autres ba oyo na uti ko tangela donc nous sommes en train de combiner l'information avec précision pas seulement na vidéo oyo ezali ko lekawana mais na nini même ndeko Roger pona oye ba yango oyo tsali kambo en jeu manipulation ya information ezali pona ko confondre batu manipulation ya information ezali biloko pona ko décevoir batu misusu basala ngo na politique pour poursuivre un certain but apolitique. Donc, chaque fois que comment politique est tournée, tu ne comprends pas pourquoi muntu akoyi kozwa tanaye ya kokata kata ba vidéo ya boye pona ko bamba yango. C'est une sorte de campagne pona ko pesa message na peuple que soko za pressé otali yango immédiatement okozwa ba voix na yo okoyi ko pesa yango parce que oyebi je été tala kutu batata oyo parmi bango soki moko azali a joindre équipe wana, a joindre mouvement wana, a joindre Kamerhe. D'où moi aussi comme je suis un sous-ensemble de ces partis-là, je pars na ba élection wana. Donc manipulation et information na ta campagne ba ko sakana kana ya bote et yango na banda ki introduction ngai était mutuneti Joachim Zambwana formé aux États-Unis na Capitole na politique. Ba koki ko sakana na biso te po ya otia n'importe quel montage po kanisa ete makanisi na yo to ko détecter yango te. Toko mona yango, toko yeba yango, toko lobela yango, toko fongola pe misu ya mwana ya Congo. Ne faut pas défendre ces clips. Les clips montés avec un but très dangereux. Pona ko konzamisa batu oyo, c'est ce qu'on appelle la sodomisation politique. Pour être ko laksabinote ba politicien oyo tala kutu ba ko joindre ngai. Je vous dis la vérité.
soki ba parti politique oyo na ba kombo oyo ngana uti ko tangela bino awa bato oyo so ba wiko ko revoir clip oyo koma ekatameli baza obligé baya ba justifier na bana ya Congo est-ce que rejoindre Vital Kamerhe oui ou non. Ce qui va kosala yango te c'est considéré comme deal done. Donc ba yokanaki manipulation d'information eza biloko pona ko détruire qualité ya batu na likambo za kosala po yo profiter obima qualité ya kitoko. Donc papa Isaac Mbele na peso lisusu maloba parce que tozali akone fara na débat oyo. Merci mingi ndeko Joachim na retrouver le sous combo ndenge na banda kuluka combo ya Kamerhe. Kamerhe ezali Kamerhe Rwaka Zingizi. Mingi batu balingi koloba combo na ye wana ya Rwaka Zingizi te. Bazo kataka na mukuse Kamerhe Vital, c'est comme si ye azali saint muntu abimina nani. Na zo rectifier pe sous moi maloba mukena wotai koloba vraiment na c'est pe pendenge Charlie Akoti. Vraiment ndeko ni moi d'ancien mi décevoir biso moi muke na ndenge ba interview na ya sadaki je crois ba kishe ezali ba maloba ndenga lobaki ezali ndenga zo confirmer que batia Goma batia Est kuna ba moni passe mingi na kati ya mboka esengeli tout oyo bazwa président auta kuna mais alobi biloko wana azobosa na ke le soi-disant oyo azana pouvoir moyo azat auti pe lisusu kuna malgré que ba chabien ba komi ko lobaka zande kuna bango na yebite biso ba politicien ki ndumba ya boye oyo tozana ngona yebite soki mwana nsemi eloko nini ya amoni ya kitoko azoko profiter na mupaya plutôt par rapport ya ba oyo ba kolomboka ya 100% o bazana kati ya mboka ayebi très bien makambo oyo ba saliye na ba oyo le soi-disant oyo akomi ko admettre le loi ndenge ba bonisi batu ndenge ba nyokoliye na yebite soki mwana nsemi eloko nini allié ou bien na yebite bon ou bien peut-être azo sala ndenge wana po ba localiser parti politique na yebite vraiment ezali moi mawame tozana temps ya dernier sifflet quelle que soit la longueur de la nuit le soleil finira toujours par apparaître. Pour cette fois-ci nzambe ya bukoko oyo et comme ça nous sommes ndenge tozaboyo na oyo ya nzambe moderne pour cette fois-ci akolala te akolamuka akosala azongisa na maloba bande konsusu si longue soit la nuit le jour viendra. Les places oyo toza koyeba ete ba information nous sali ko leka na tango ezali montage à clip il faut tozala toujours prudent pour na koyeba est-ce que ça va bien synchronisé te par exemple na koyiko lobake na le et puis na kati wana na tango za ko sala clip et puis masolo moko yebo na le na lobika ke oyebisu tango za ko lia ngulu jour wana na kati place wana et puis epesi na lie ngulu jour wana. Donc il faut que montage à vidéo, c'est une information pour détruire qualité, pour sa mensonge, pour détruire véracité, pour pousse à précision du carbone musica, pour baby sa relation sans preuve, sans évidence. Nous oyo pour être conversation entre un politicien et peuple et comment sapé et puis mutu moko na katikati azwinzela aleki. Biloko oyo za komona manœuvre oyo nyonso toutes ces manières là ba biloko aboitano toza ja ko détecter yango kati na campagne oyo elinko banda toza ko fongoleja bana ya Congo bayeba ete batu bazali bazolinga baya ko lakisa ete bazana Mercedes mena ezana ngo carapace Mercedes na kati moteur etapa basi bazwa moteur ya Fiat batie na kati. Donc apparemment INC sur base ya ba vidéo oyo to uti ko landa ezali carapace ya Mercedes pona ko tromper bana na balabala pona ko tromper ba mama oyo bazana taya ko sala ba recherche net ba Joachim Zambonate et puis biso toza ko somba moteur te toza ko somba mutuka kaka te to lobi fongola pe capot et puis tant que fongola capot na kati to moni ete moteur eza ko tuina kaza na moteur ya Fiat de place on a pesi ndeko Charlie Kashama